En 1951, alobi papa Simon Kimbangu akobota malisusu na bango misato. Alors, yo moko utiko préciser biso awa olobi nini que na 51 mama Fumalongo aboti mama Christine, mama Kulutu aboti mama Marianne, et puis siko lelo mama Kiwasisulwa aye kobota yo nde Simon Kimbangu. Pona lati komona ye likambote tondimi olati kombo na ye kasi papa na ye natuna motuna mosusu na 1921 awa na Nkamba Simon Kimbangu abimi aza kosala misala oyo kino lelo biso ba oyo tozali kolanda. Tokomi na 2001 Simon Kimbangu azwi moto ya Lingomba. Soki totali malamu tozwi 21 2 na 1 2001 tozomoni 2 na ba 0 ba les 0 eza na tina te na 1 donc ba chiffre ya valeur ezali 2 na 1 2 na 1 na 21 2 na 1 na 2001 toloba tozongeli 21 ou bien tokomi pamba te toboni kuna Simon Kimbangu lelo pe tozapeka na Simon Kimbangu. Merci na motuna nakanisa tolobakete Molimo Santo aye libela Troisième République ya banani topesa na mutu mususu ubeka kaye moko tata Simon Kimbangu a continuer na ngo Molimo Santo Ye moko tata Molimo Santo eza boye na yango 21 ye aza ko continuer kolemba pete ce que likambo ye libiso soki tolandi yango malamu bango balobaki bakotika biso na nzela te bakokomisa biso. Donc nde yeyo nzambe achangeaka na ye mpo na nini na maloba nzambe ekomamake na kozala na bino éternellement. Omoni bateknike ya tata nzambe akei à la même seconde dans l'âme abotami. Tobongoli tolongola même date d'anniversaire na ye longola le 12 octobre. Lelo zakaba ye bazalaki na ba papa nde bakolo po bango nde bazalaki toyoka maloba ya papa secrétaire général de l'église en temple. Soke papa Simon Kimbangu oyo balukaka Molimo Mosantu soki nani papa Simon Kimbangu nde Molimo Mosantu ye mokili mobimba tosengeli kolanda na ye nde lobiko na biso ezali surtout etali poso ya mutu mwini atulinga mbala misato oyoki ndenge na lobi papa na yoki na kamati note mokolango oyo bazalaki awa na lobaki likambo yango nde tala papa makambo atindi ngai ye moko asalaki commentaire tangu son éminence aye na Kisasa na poso yeleki abengi ngai na initiative na ye alobi papa alobaki na yo likambo alobi arapele ngai likambo yango na lobi ye alobi na ngai ke ntango tokozala na Nkamba lokola ezali journée spéciale ngai nakoloba kasi nakoloba mingi te mais nakotia yo liboso po ete oloba likambo wana lisusu na bato oyo bazalaki kuna te oyoki ye na yoki avant-hier abengi ngai lisusu mpo na korapele ngai la même chose. Donc en bref message nde yango oyo papa Simon Kimbangu azali nzambe Molimo Mosantu ye tosengeli kolanda ye nde lobiko na biso ezali topanza likambo yango na mokili mobimba pomba te kokeli ntango. Maintenant lokola papa alobi tokokosala commentaire te mpo nzambe aleki kasi eloko esalaka biso pasi surtout biso bato mwini bamindele basali progrès mingi mpo na nini ezali te ke progrès epesama kaka na bango bango bazalaka dans tous les domaines ezala na science dans les sciences exactes ezala na bascience humaine ezala dans n'importe quel domaine soki baémettre une théorie jamais okoyoka moto alobake c'est faux d'emblée
Pambate, ce que lobby c'est faux, au Kangi Nzela a toute possibilité de recherche. Les Kambobasal, la Kango recherche, au bout de la recherche, on tire conclusion. Ce qui est allé à solo, tout est allé à solo. Awa tozali dans le domaine spirituel. Donc au-delà de la physique. Ezali biloko ya molimo. La recherche ya molimo, basala ka un laboratoire. Donc que consulter l'ouvrage, otala, ce n'est pas cela. Basala ka un mabonde. Kotuna tata nzambe, ce qui est kamona yoki, ezali nde ya solo. Parce que ezali domaine, ezali ko dépasser intelligence humaine. Yesu tango yaki, likambango ezali ya sikate. Bapo, ayebisaki bana na ye. Kena kati na bino, mwasi na bino, mwasi moko, mama moko, azali kobota nde ngai. Mukolo ngai na kokende, oyo akobota, mwana wana akobotama nde ngai. Mwana wana, oyo azalaka na miso, akoki komona te. Tozali koloba, papa Simo Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokati kaka papa Simo Kimbangu yeyo. Papa Simo Kimbangu, oyo mususu, donc nde yeyo. Tozali koloba, papa Simo Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokati kaka papa Simo Kimbangu yeyo. Papa Simo Kimbangu, oyo mususu, donc nde yeyo. Tozali koloba, papa Simo Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokati kaka papa Simo Kimbangu yeyo. Papa Simo Kimbangu, oyo mususu, donc nde yeyo. Tozali koloba, papa Simo Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokati kaka papa Simo Kimbangu yeyo. Papa Simo Kimbangu, oyo mususu, donc nde yeyo. Tozali koloba, papa Simo Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokati kaka papa Simo Kimbangu yeyo. Papa Simo Kimbangu, oyo mususu, donc nde yeyo. Tozali koloba, papa Simo Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati, soki po na ngande tokati kaka papa Simo Kimbangu yeyo. Papa Simo Kimbangu, oyo mususu. Oya tata Molimo Sant, tata Simo Kimbangu Kiangani, ezali pona kokokisa. Makambo oyo nzambe apesaki biso. Oyoki Aujourd'hui, nous sommes les plus heureux parce que nous qui connaissons que vous êtes Dieu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, la terre entière vous appartient. Papa Simo Kimbangu